chef de l'État. Waravunja. Ndenge ka tozo koyebisa bino mikonya mikolo toza na temps ya sensibilisation. Awa eza chaîne de la libération monoko se nganga yebisaki bino ni élection ezate. Ayebisaki bino ni élection ezate. Bouti ko tala bino moko vidéo o kabuya cheli bino liboso ba kata biloko Félix Kanda congolais ngwana. Ayebisaki bino ke peuple congolais alobi akotika te. Kanda ezali pe kanda ya koleka. Yangona tozo yebisa bino bo s'abonner massivement à la chaîne. Bo s'abonner, bo liker, bo partager l'émission, ba commentaire, ba j'aime pour les émissions ya ko libérer mboka la bino. Chaîne à libération Océan du Congo Kabuya. Pesa ba mon vidéo. Betila utaweza. Ile nakatala. Mbote bonjour na bino bato bozoli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to la chaîne de libération Océan du Congo et pas auto ka Congomani et pas auto pansaka tout sasaka et pas auto belaka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya Congo et pas oyo to analysaka ensemble et pas auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique et pas auto longolaka peuple congolais la bolema et pas auto tchaka li tono na nzete po ke to benga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas oyo to kabomba sinzili to mobetaka mbela ete ngonga ekoki to tele mibiso banso tout le monde est là, écolo abiso Congo, et pas auto téléma ferme fidèle pour la bateau qui est pour la Bosnie, les séquoia la République démocratique du Congo, et pas auto mokundo la Kamalo, ben coco la biso les laboureurs, la biso bêche fouillé, ne laissez ni place qui la mer repasser, Ezu la montée religieuse, Ezu et comme la bongo équipé pour la Tena États-Unis d'Amérique, Ezu comme la manana kunya de la mana États-Unis d'Amérique, Ezu et mon abongo yanga mokonzina Angleterre. Et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mave na Molonga na Miraye Mave Pelibote Mobimba Ezu et comme la mona mère Debrenona Autriche Yanga Debrenona Autriche Ezu mona bongo Big Daniel Ngenda Ezu et comme la bongo ba maman missionnaire na plus trondé na mboka neta babel il faut que yo motre ba ko kwa lumumba totele macharde chobo maman na Jolina Suisse maman Dolo la Suisse ah mon mère de Bruno totele mangonge koki toza na posa na bino ah ba maman ya moto mojeli mozima mite maloba yo seyanganga Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie papa la G3 tango na loba ki papa Michael bato bayoka te maman Célestine lelo bazoyoka na yebisa ki bino qui la met de tel autre que tout bankane koto bokile le kondo fam pekato na Allemagne na aken la chabienne maman ya bana bichike maman sociale toza na posa na bino tant oyo tout congolais Charles Chobo papa mapasa maman Jovi totele mali pasa na ino ya se ante live hein totele mboka mama Congo bokula kaikala songanjila ya kimbangu ya ntungunya totele mali no moke monseigneur liso ya nkolo hollandais no moto pour prêtre ah merci encore une fois la faire rigola parce que na landi faire rigola ayoki Océan de la presse na linga boy na landi faire rigola au l'interview na Kenya faire rigola lobi mboka la biso eza agressé alors bi Congo eza agressé alors bi baza ko agresser mboka langa ibazo bundisa guerre ezali a faire rigola ba misenga linga boy tango zo lekana na ba interview na yo na ba concert ba mboka langa baza ko agresser
mboka na ngai eza na kati ya balkanisation, mboka na ngai eza na guerre, mboka na ngai bazotungisa biso, mboka na nga ndenge Jésus de nuance ni kabolonina alobi na intervenir na Kenya. Bravo, merci. Boyende boko pia biso sengo to fungola porte bo beta musique. Tango bozo le kala message wana ka kezo ba quelque chose. Parce que agression za na mboka na yo. Bazo boma. Alobi esengo peze ko za ya mingi te na mboka na nga parce que oui azo beta musique. Malobi malgré azo beta za musana nga, mais sengo peze za te Jésus de nuance ni kabolonina. Vraiment boyende les padres okozana biso to kozana ensemble. Bino tout amise la biso to za la posa la bino. Bosa la fierté ya mboka. Tango bozo beta boza binemi ya ba congolais te. Ezande boningi sakalolaka. Bo sembola kalolaka. Ete ba yeba kake. Une minute à silence. Ben dessin ezana Congo. Bazo yiba, bazo boma. Parce que boza la politique, mais message hollandais de ko faire à Pessi. Toko boya monde le to yambiango. Parce qu'il faut comprendre qu'agression là baza ko agresser pe ba famille na bino. Quand on agresse les Congolais, ils ont maquillé la bino. Ils ont maquillé la bino. Tant bazo boma ba Congolais ça bande ko la bino. Comment vous permettre yango? Maloba la bino ezap efficace de biso pe ba mama Congo. Tozo sana musana na biso c'est de la presse azo de la chaîne Libération c'est du Congo. Bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter, bo monyo to lingi. Matondo la bino ban c'est pas une so Hollande sur la South Africa la mboka gilo mpinga. Nana ya mpinga gi pour rétablissement merveille qui to ko ba mapasa boza bongo ebele boko benga biso bipai na bipai. Toko koma lolenge nini? Tona posa ya misolo bande ko la biso place to ya tozali ko ya tozaka komi lengile tozaka komi bongisa to lamba kuku ya solo bolobi ta ezoleka to komi na ta yango te tande yango yo te tande yango nzamba yebi tozali ko ya to kozela bande ko mususu to ko benga na bango bobo yebi ke kabuya soki mwa kokoso esenina kina kabuya so mwa kisi asala mwa boye donc yango nde toko bunda toko zela bekipe pour la tête toko zela bande comme ça toko benga na bango na lokuko toko zela pe ba mama missionnaire poete to so da likambango po makolo ezala nzela tango yango yo likambo la tango la yango oyo tango akobunda tango yango Félix Chilombo akende Félix oh tango yango yo tango yango yo Félix bakosela kambonga makambo teo oyo tango vayulwe koki ba ekola ngai ezo sala na plaisir esange se mokabu ya video stade ya afya yango oyo badiviza yango ate kote ya polisi kuna moske yango wana bakata lopango divisé par deux mwana mai ye wana kuna na pain nde bato nyonso bazali awa eza te ke oyo boye na boye mpiaka yango wana goma oyo banatala bananzika mukanda banainyore eske ndenge banakanga na bantu vile Katumbi wana na kusikilizana teke oyo boye na boye kama mtu ananiambia watu organizana bani itakuya Tanzania na Kenya kusikilizana Tiaka nani ananipita msiko piaka ngaya batute bana Goma babi awe za mabele ya Fayulu awa tozoluka nde mukonzi ya solo awa tolingi bato bakoteka Kongo te botala modelo baosala ba bande kolanga élection ezate tolobaki élection ezali te bino moko boyoki élection ezate toloba yango mbala ke élection kozala te bato banzingi biso te bande ko bayoki kanda boyoki ndele batumbi kuna bande ko biso bato babi akosakala biso boye te banyoko ko biso boye te biloko ekozala te totumba yango élection ezate siko ngai na yo congolais ngai na yo bao tolinga mboka ngai na yo tobeta lesolo ya litoi ngai na yo towana posa soulèvement moma yango ta yango ndeko langa peuple atomboki bomande ba buka biloko Félix a kati campagne Félix a komi on azobela Félix a komi fake so médico te Félix a kobela erreur Félix to teo maboko kobela te yo ko kobela te boyo fosi sali kamuna biso il faut biso noto sila bien kobela ndeni il faut biso noto sila bien ba deni kadima il faut bitala politicien tout o aza sima ya Kabila aza motema mabe
Kabo ya vidéo ya suka to sisi. Poto waka la sensibilisation. Hakuna vya kuvotea ule mshenzi. Hapa njo kumashua hapa, manake kuna haribika sana kutoka kumashu kupanda ile mpando pale kwenye basoda walikuwa na bakia, njo hapa kwenye kuna haribika hivi, magari zote za kutoka Bukavu lisi ya masampe ikile inabana hapa abiesi leo hapa kweli. Kwa badepite na waende naona hisi vyote viko na tembea na hapo bapata hizo France ya kulala mwa manjia kweli. Bomo ina Sud Kivu. Mboka ya 5 ministres la bona kotanga bakombo la baba tambola la Denise. Première dame mboko. Bon mandat pesina. Mandesili. Félix Miyebela po Mandesili. Félix Miyebela po manda esili o eza sensibilisation toza na campagne na kata chaîne. Tozo ebisa bino ke tant oyo ezali tant Félix akangabisaka tele po to ko négocier te transition ezate to ko négocier la biso te bomoni na Sud Kivu. Ba député président Sénat botandi bato baolela mboka. Botande bato baolela mboka, bato ba lembongo ebele pendant 5 ans. Bato ba le botala nzela nzela ezate bosiko bato bebo pesa ba mandat. Bato bebo pesa ba mandat. Bato boye bile boko voter bango. Te miradi saya, miradi o voter mutaboye. Ah directeur Willy, mutaboye. La servante de l'Éternel Christianville Opinga. Mutaboye te to pesa suprême numéro 1. Oiseau défendre les lots. Bango il faut bazala ba nouveau riche pe. Bango il faut ba gouverner Congo la biso. Bando bazo bimasiko bazo défendre, bazo bunde tumba, Bester Boluka. Il faut ba bunde tumba Congo ba kabuya. Bazo bisika. To sala mosala ki lame. Son nganzila ki mbangu ya tungunya. Équipe pour la terre ngamo konzi l'Angleterre.
papa Alfred na maman Clarisse to teleme to bunde tumba bozonga to chamusa Congo la biso ta ezali élection ezate Félix soki élection ezate okokende toza banyanga la kata te ba bololete to peso sous deuxième mandat transition to lobi non na Congo pas de transition ba to bakufi ebele pas de transition to kotika pete kopo mindele ba osala kendele baza ko forcer Félix Libulu pour lobi la tango to yoka bu ba tela biso mutu boko to ndimi ya mote Courez ma ezate combien de temps de prévoyance la Congo za kate gouvernance à malongue za la kate gouvernement ya sama lukone za ka kolia boyebi te ke bobongisa ke bamvule ko beta et ko détruire et ko bebisa po ete maya malongue za la batu ba vivre malamu te lotili ki yalité loko moko yalité siko batu ya boye basali malamu te to kopesa bango mandala ndenge nini ngai ya bino tozolo ban N na transition soki bakokite muzito nani Fayulu azongbende soki bakokite Fayulu azongbende la po yende to ponaki la 2018 massivement yende to ponaki massivement to kopesa passage te mbala moko akoti bakyo kotikela kiti to boy kabuya cha ndambu ya animation oye salami lo la changu bino moko bomona ndani nde mukonzi Lady mame oh mama lele toke oh finger aigle biso na bangone oh mama lele oh mama lele oh mama lady mame oh mama lele oh finger aigle Okocha munoko na balabala awate pasapana mame bana changwe toke oh mama lele na aonde la sukisinanga sensibilisation la baki mbalo ezali sensibilisation toko analyser pour la Congo toko loba mukie pour la Congo pour total sabilo polo to lobaki to bela bandaka la to lobe élection ko zalate bondima bisote la bandi lelo chaîne boko s'abonner massivement pour boko partager des missions sensibilisation pour mona comment to yebisa rabilo to dans longueur d'avance biso to mona déjà que Félix a sorti l'élection parce que Félix a peur ya kozongisa mana maboko ba Kabila Félix a kangama na moleke akokoka kobimate ayebi liboso pesi ba mabezali akokoka pe ko organiser élection te sans ba kolo bato ba pesa ki pouvoir basala yango il fallait remettre la vitesse caméra kosimate siko ba beteli il fallait ki Denis Mukwege moyen zate batali be balobi Moïse Katumbi siko ndenge za na bebiso pe to telemi tolobi oya biso mokonzi za Martin Fayulu Madidi. Pourquoi Martin Fayulu Madidi ndeko mto tuna kinga ezali parce que yene ba vota ki yena 2018 yango to zozongisa kaka ye Poya bundela biso etumba wana peu importe toza na posa na ye pona nini ya yibi peza mingite mabe penza mazali nano te oyo bato bakoyi kotangela mais ngasala na ile ba biloko ba mobile la malgré qui député mais démissionnaki a déposaki c'est quand tozo luka kaka ke bazala po asala likambu ya malamu tozo luka ba politicien baza pe ba petelo ba ye ba lobi mamo se biso to ye toza ba petelo mais to étudier peza yo ya solo za petelo soki te to kangi fungola merci na kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne merci na Gloire Ngoma mi s'appelle électrique Pape J prompt rétablissement directeur recherche stratégique et ça mo ko di pareil be biso directeur Willy bo tele ma poete bo bunde tumba oyo Congo za na posa la bino Congo za na posa la bino bobi ba jeune bo sali bango mabe to konzima liso likambo wana te que vive la guerre en RDC soulèvement populaire